Koyinda, Mambu Masobele, Bana Kisasa, Mambu Melunga, Masolo Yasika, Kin l'artiste. Tala nanya boya Kin l'artiste. Yobo ya moyo nani, Okotuna Ngulu, Tala Kotokuna, Mbongwa Kala, Mukomboso, Mbongwa Zaï, Balia Makalisusu te, mais Kin l'artiste, franc-congolais. Oyonde, Kisasa, Kin l'artiste, Kisasa, Babuka Nakate, Kisasa, Soko Lali. My Rolls Royce triple. Mercredi 20 juin 2018, Bajou ezali kokende tellement bangu bisope magazine Kin l'artiste tozali kaka wana mikolo nyonso pona kopesa bino basango kaka ndenge bolingaka botika kimia ya kolonzambe oyo akela likolo na se bakaka mingi koumela na mabota na bino kasi basango na biso ya mokolo ya lelo tofona wana oyo etali politique pona koyebisa bino ke ouverture ya session extraordinaire esalemaki bongo mokolo ya lelo kuna na parlement elekanaki ndenge nini Olivier Matota kwanga totila elongo na Jean Tumba bazalaki wana na compte ya Kin l'artiste. Mokolo ya lelo, mercredi 20 juin 2, ouverture ya session extraordinaire et salamaki entre deux chambres ya parlement. Et Sengeli Koeba Kes, session oyo kokende ti le 19 juillet prochain. P 6.2 et kozala debati au cours ya session oyo, à savoir examen P adoption ya proposition ya loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Deuxième point, ezali bongo, examen P adoption ya proposition ya loi relative protection P responsabilité ya défense ya droits humains. Troisième point, ezali bongo, examen P adoption ya projet ya loi modifiant complétant ordonnance loi numéro 11 ya le 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits P-taxe à l'importation. Quatrième point, ezali bongo, examen P adoption ya projet à loi portant statut particulier ya personnel P établissement public ya enseignement national. Avant-dernier point, ezali examen P adoption ya proposition ya loi portant modification ya décret ya le 30 janvier 1940 portant code pénal. P dernier point, ezali examen P adoption ya projet ya loi relatif na activité contrôle ya ba établissement ya crédit. Na même occasion oyo, président ya chambre basse ya parlement alobaki ke au cours ya session oyo bakolobela pe problème ya remplacement ya rapporteur ya seni oyo IDPS atinda. Esengeli koyeba ke au cours ya session oyo Assemblée nationale pe Sénat bazali convoqué na congrès oyo kobanda mokolo ya jeudi 21 juin oyo. Pe discours ya chef de l'État sur l'état de la nation de ko intervenir mokolo ya vendredi 22 oyo. Oyo population congolaise tout entière batie misu pe bazozela bayoka nini oyo chef de l'État akoloba. Dossier oyo a suivre kaka tozotalela. Basundoli misala ya kotonga po moko kuna na Avenue Landu na quartier Lubudi na commune ya Ngaliema. Rola Kisansi aseteresaki nango ba détail na elema oyo. Ezali déjà 8 mois mokoka depuis basundola musala ya kutonga pont awa na Avenue Landu na quartier Lubudi na commune ya Ngalema. Kasi selon information oyo tozwaki si place balobi ke bakonzi ya ville province ya Kinshasa de bazwaki likanisi ya kutonga pont oyo kasi banda kotonga pont yango basundola yango kaka ndenge bozali komona na bilili boye. Pont yango ekomi lokola ndaku moko inachevé ya étage matiti ekomi na kotonda awa insécurité ekoma awa pas moyen population bazangaki malobate balobaki bongo na micro na biso ya magazine Kin l'artiste. Bon musala banda ekatana ti lelo no babanditi ba misa msuku tukuna terrasse mso ando sali boso na utesani mama na érosion ba kuna na monike quelque temps bazo bongisa
mais awa banda mosala ekatana ti lelo po bana babandaki sikoyo tokokoloba esali lokola 8 mois misala ekangami ndenge bobandaki ntienga naloba bobandi malamu sikoyo bosali bobuki balipango ebebi nga nalobaka liboso nayoki réponse mpe ya malonga te. tokosenga kaka na bakonzi ya ville province ya Kinshasa soki bozwi likanisi ya kobongisa to ya kotonga eloko moko songolo to pakala esengeli boyeba kosilisa ngo awa pont ya avenue Landu na quartier Lubudi na commune ya Ngaliema esundolami boye ezali kitoko ata moke te. Na avenue Basengi na commune ya Bumbu plus précisément na quartier Matadi basinga ya courant kuna ezali na eta moko ya mabe makasi rola kisansi azongi lisusu na elema oyo elongo na Piero Ebende. Maboke ya basinga ya courant oyo bozali komona elingami na ndenge ya mabe boye boyebake tozali nde awa na avenue Masengi na commune ya Bumbu plus précisément na quartier Matadi entre ba direction ya Tamak na Matapol. Population bavandaka kote oyo baloba tellement ebele balemba po bajan ya SNEL balekaka awa mbala ombala bakipaka na bango te kutu pe soko osali bien bakable ya courant yango ezali kaka pembeni ya cabine oyo ezomi awa sur avenue Masengi. Population baleli po bazali na ba danger pe ba risque ya kosakana te surtout epai ya bana oyo basakanaka awa yango wana basengi epai ya bakonzi ya SNEL baluka solution na lombango pona koya koluka kobongisela bango basinga oyo ezali denide na ndenge ya makasi boye po bazala un peu sécurisé po ba facture na bango bafutaka yango na ndenge esengeli kasi bayebaka te soki mbongo yango esalaka nini po modèle ya basinga ya courant boye bolukela yango kombo singa oyo tolengi banatu bando babokisa basinga na avenue bayaka te soko tali likwana na cabine tina sebwe ba otu basingita mapanga bato mbula so ebeti malibanda te banga to kangama bana basana malibanda donc molo ba dessinate lo bato lemba bayaka te pesa pasi proso to salaka bato ko musoso ba ibaso banda ku koto babanga ka basinga wana mwa basingo danger. Tokosenga kaka na ngambo ya bakonzi ya SNEL vraiment bo ezali malamu ata mukete po population bazali exposé na ba danger ya ndenge na ndenge. Vraiment boluka kotinda équipe moko baya kotala na no problème ya basinga ya courant oyo ezomi pembeni ya cabine ya avenue Masengi na quartier Matadi plus précisément na commune ya Bumbu po population surtout bana mike bazala bongo à l'abri ya danger oyo bozali komona boye kitoko ata mukete boyebela. Régie des eaux elongo na SNEL bakomi na lolenge moko ya mabe makasi ya kosenga ba client na bango bafuta ba facture magazine Kin l'artiste et s'intéresser na dossier oyo. Ba entreprise oyo efunisaka énergie électrique awa na République démocratique du Congo ezalaka bongo mibale SNEL na Régie des eaux. Kasi magazine na bino Kin l'artiste esali constat lolenge nini bandeko oyo bazali kosala mosala na bango ezali kopesa pasi pe mawa. Après avoir ba client na bango ko consommer soit mai to pe courant esengaka na ba client wana baya kofuta ba facture na bango na Régie des eaux to pe na SNEL. Kasi mikolo oyo to constate ke bandeko ya SNEL to pe ba oyo ya Régie des eaux ba komi ko arange ba client na bango na ndenge moko ya kosakana te. Okomona bango ba kozwa balance voix bazali kokita na baveni na maloba mabe na munoko pona kosenga na ba client baya kofuta ba facture na bango oyo ezali kosala vraiment kitoko ata mukete. Merci papa journaliste pona motuna oyo merci ndenge ko visiter biso po yeba nanu pe makambo oyo boyebisa na bakondi basunga biso to yebi ba devoir na biso photo futa kamai to yebi yango mais oyo modèle bakomi ko interpeller biso en tout cas je ne comprends pas mi lokola alerte bazo belela mnoko ke ba malade zoya boke ba tumabe bazoya on comprend pas au juste ezala courant ezala mai façon bazo ko avertir biso yango te to yebi ke tozo ba vie de coupure ce qui te fouti maïté to so to fouti couranté mais comme ya rebelle na ba mégaphone na tangu ya kala to yebaka ke soki batu ba consommer na suka na yango bayaka kofuta soki pe ba futi te bokomona bakotinda avis de coupure soki ba réagir kaka te nde bakati bango soit mai to pe courant kasi mikolo oyo
magazine na bino ezali lisusu ko remarquer makasi na ba entreprise wana mibale avis de coupure bayaka na yango lisusu te bakoma koya kokata bato courant kaka sans ko aviser bango ezali kosala kitoko ata mukete SNEL na régie des eaux passion na bino ya koarange ba client na bino pona kofuta ba facture ezali kosala kitoko ata mukete bobongisa po esala eloko te. Agence de voyage DKTM Travel lebongiseli bino ba visa na pete nyonso olingi kene mikili ya poto kobuka na te kende kuna okozala jamais desi. Pierrot Ebende reportage. Nekoyo Congo, Kinshasa, Congo Brazzaville, on vendit partout na Afrique, yokelangai eloko oyo. Au matin, bangomba mbala na mbala, au konta ba jeune de prière. Pona koluka masolo ya voyage na mikili ya poto, papa maman, ikana yebisa yo, solution yango yo eye. Désormais, mosundi ya bana ya mboka, pe facilitateur ya ba congolais tout. Na masolo ya obtention ya visa, na facilité yeyo DKTM Travel Agency et puis il y a le DG Android, l'homme que les visas obéit, Sergio Chikangu aye kona kosunga bino à travers ma service na bango epelé ya qualité pona ba étude na France, Italie, Canada, pe na bamboka misusu yaka awa na facilité bongo ba bourse d'études pe awa ezali o pona kokende kotanga na Tunisie pe na bamboka misusu ebongo pona tourisme poza mobiba pona bandeko oyo bazali ko hésiter musala ezo salema pona ba oyo baza na posa ya kobima mboka na ba condition normale tobimisa yo na mboka tene tingulu obanda ko frauder ça et la tobimisa yo mboka na ba condition normale adresse eza kaka moko oza na posa ya visa nyonso ya mboka nyonso oza nango posa biso musala ezo salema DKTM Travel Agency ezali na yango esika ya kofunga te na deuxième niveau ya galerie Efra oyo ezomi sur avenue Victoire numéro A20 na commune ya Kalamu non loin ya arrêt Mabaya boza mobimba na DKTM Travel Agency ekosala eloko te yebela. Na commune ya Mongafula, plus précisément na quartier Mangwanda, insécurité ekomi makasi kuna na ndenge ya kosangana te population bazali ko souffrir makasi rola kisansi azongi lisusu na elema oyo. Tozalinde awa na commune ya Mongafula, plus précisément na quartier Mangwanda. Population ya kotoyo balalaka te litoi moko na ndaku moko libanda po na insécurité elekaka kotoyo makasi na ndenga kosakana te. Na ba 0 heure bakanga moyibi moko ndenge boza komona na biloko na ye na maboko auta koyiba alian kuba ya 2 fois te na ndenge akosakana te kaka ndenge bozali komona. Donc population ya quartier Mangwanda balembi ki moyibi eleki ndelo boyo kandenge bango moko balobi. Message na ngeza boye oyo moni afandi oyo moyibi oyo kaluji auto filmer auto laksa oyo petit frère na ye ya quartier moyibi akimi akebomba na ndako ya inachevé et place moyibi abombamaki yoko kuta abombami ensemble na ye alors bakutani ndenga nini po abombama ensemble donc to moni ezali bande nde omoni ye pe azali na kati ya file ye azosamba ke ye ayebi kote ya wuti te na lobi boye bapapa na biso basoda bapolicien bazali kosala mosala kitoko papa tozonyokwama bamiyibi tozolala te papa ndenge na telami ya ngai pe koko mobimba bayaki kobuka ngai ndaku fenetre batoboli lidusu boye bakoti tolobelaka likambo ya kimoyibi mbala o mbala ndeko mobali soki oteki ata mai okovivre kaka me ya koyibaka biloko ya batu boye. En tout cas la police alandelaka batu ya boye tina suka mur ya pembe alia vungule pe abimisa mutoki ya solo ngai po boye n'importe quoi. Obetaki deve loterie na cybercafé Eric ba résultat ici e bandaki nango kobima kima mangu kuna otala ba résultat na yo prise en charge pe kuna ezali assuré. Zambe, Coco, Yaya,
pe mokonzi na Kinshasa na Afrique centrale mobimba na masolo ya développerie yeyo. Les sauveurs du Congo, les bâtons de Moïse, le coach Eric Mwamba, papa maman, au Betaki développerie 2019 na ba cyber café news Eric, ya ville province de Kinshasa, yeba ya moke déjà ba résultat. Et bandaki kobima depuis le 15 mai 2018 oyo, pe ba gagnant. Awa na cyber café Eric, bazali ebele ya koloba kutu ezali te, pour cyber café Eric, azali toujours qu'on continue qu'on battre record. Na 1000 francs congolais ya bomba. Yaka na accusé de réception na yo pour na koto la ba résultat ya développerie 2019 oyo womo na États-Unis d'Amérique na facilité okanisi esteli ta papa maman ata soki obetaki développerie wapi soki o gagné que ozali ata na difficulté yaka na cyber café Eric pa kosalela yo prise en charge mobimba ko banda e bandeli kino na suka oyo etikala kosalema nulle part ailleurs. Cyber café Eric ne toloba biso tozawana na service ya peuple congolais donc au bobo na c'est une réalité na cyber café Eric va to baganya prise en charge de la route à olobate alors ndé tozoloba en direct bakenda na moi 3 personnes baganga mais c'est quoi votre on va ça double na bango c'est-à-dire 6 personnes ndé tozoloba qui est tout en direct il y a États-Unis yaka na ba cyber café Eric na 11e rue du métier industriel soki oleki INPP na commune ya Kalamu okokuta bango sur avenue Victoire numéro A20 non loin ya maison communale ya Kalamu pe na commune ya Matete kaka na terrain ya école Chobo poza mobimba ekosala eloko yebela. Kermesse Béni le visionnaire 2 ici efungolaki ba porte na yango olingi osomba ba stand papa mama kimambango kuna osombi stand na yo pe osepeli. Après avoir causé la inauguration, il y a espace Béni le visionnaire 2, il y a commune ya Kasavubu, pe kozwa possession na yango. Et sengeli koebake, président Béni le visionnaire Mavinga Sadiki, bakisela kaye l'homme social, abengisi bana nyonso ya Kinshasa, papa maman, vacancière, pona ko passer ba bon moment pendant ba vacances oyo, espace Béni le visionnaire 2. Bazali qu'organiser mo bangé na kermesse di jamais vu na commune ya Kasavubu oyo e kobanda mokolo le 13 juin ti le 2 septembre 2018 oyo ba activité e kozala bongo yele awa na kermesse Béni le visionnaire ba concert e kozala bongo organisé awa kitoko oyo ba kobengisa ba artiste ya ndenge na ndenge oyo bazali kosala buzz mikolo oyo na ville province ya Kinshasa. Yo olinga koteka olinga sala ba bonnes affaires espace za pona bino. Béni le visionnaire azali na bino na 13e rue mais lelo sikwa na bino awa na Kasavubu na Sayo Bandal Ngiringiri partout bozali ma campagne espace na bino ya divertissement yango. Ba projection ya ba match ya Coupe du Monde et kozala pe au rendez-vous awa na kermesse Béni le visionnaire 2. Awa, ba stand ezali bongo ya kitoko, ba installation hygiénique ya propre na ndenge ya defwate, pe mobange na parking, pona ko bomba mituka na bino, oyo e kozala sécurisé kitoko. Kasi botuni ngai, kermesse Béni le visionnaire 2 ezali wapi, mosika te na centre d'accueil ya Kimbangiste na avenue Sayo, okozala mobimba, na kermesse Béni le visionnaire day. Na kermesse Béni le visionnaire, toza kosieta, pe toza konguluma. Esali eloko. Te! Esali pasi pe mawa na veni befale na commune ya Kasavubu bakuti mutu ya kukufa. Rola kisansi dadi kabeya. Commentaire. Tozalinde awa na avenue befale na commune ya Kasavubu. Population oyo bavandi kote yo, balamuka mokolo ya lobi na batongo bakuta mutu ya kukufa. Kasi selon ba information autres qui sur place, balobi ke jeune garçon oyo azalinde porteur oyo aidaka population ya koto yo na komemelaka bango babiloko ya ndenge na ndenge. Abelaki na ete azalaki malamu mikolo eleki kasi basutuka kaka boye tango balamuka na tongo ya mokolo ya lobi bakute ya kokufa eloko oyo ebomi ye bango bayebi te
pe balobaki boye na micro ya magazine Kin l'artiste. Bon, na befale ya tozande na sa mobali tolali kaka tolamingi na ntongo tokutie ebembe toyebi te soki akufeli nini soki mpe bakwiti toyebi te. Aza mutu tovanda na ye toyebi ye aza mwana moto tovanda tosala na esika mo me tokomprendre te ke lobi azalaki azali na kwiti azobina bina azoyembayemba me ekomi na ntongo toseretufa komi ebele. Ya pasi ezali ke ndeko oyo bozali komona bien que ayebana kote oyo na musana ya kiporter asalaka mais avandaka kote oyo te azali pe atana identité moko te moyen pe akoluka ko identifier famille na ye ezali koyebana te na tina na yango magazine Kin l'artiste esengaka kaka na bandeko nyonso avant ya kotambolaka esengeli kozanga identité te po ntango likama eyaka elakaka na yango ata motu moko te. Le 29 juin oyo ekoyina mabe kuna na salle ya Showbuzz Ibrator akoyemba bongo JB Mpiana ekoleka na ndenge nini Dadi Kabeya azongi lisusu na annonce oyo. Kinshasa, Brazzaville, paix Angola, en ébullition, papa, maman, yoga. Na occasion, il y a unique événement, il y a l'année 2018, oyo, et Kosalema le 29 juin. Na kati ya mobange na salle de spectacle Showbuzz na commune ya Ngaliema epai wapi ba contre-maître ba livré mobange na concert historique dénommé Ibrator Mpiana le Guatikodro contre-maître chante JB Mpiana papa chéri Binadamo le Salvatoria de la Patria et Koinda Mabe na Showbuzz epai wapi a immortalisé de son vivant papa chéri JB Mpiana et Kozala Somo. Ibrator Mpiana, Robeta na Showbuzz le 29. Awa le 29 juin, date historique. Concert dénommé Hommage au souverain Bin Adam, souverain premier, papa chéri Bin Adam, Motopamba, l'homme qui a mis l'eau dans. Juin, avec ma vraie tonton, ma vraie Joe. Tout balingara bilamba tozala papa chéral ngara yoji tokuta na awa 9 juin Ibrator Mpiana hommage au souverain premier leader à Pembe leader à Moufoudé Kini Mobimba Congo Brazzaville venez nombreux bozala jamais déçu. Nagoya Kinshasa 3 d'entrée VIP en or $50 VIP normal na $30 paie entrée normale na $10 ya pamba Oza Mobimba Yebela n'importe quoi. Prestation ya première journée ya Coupe du Monde ya équipe africaine kuna na mboka ya Russie et salema ndenge nini magazine Kin l'artiste elongo na ba reporter na biso ba s'intéressa kina yango. C'est depuis le 14 juin au coup d'envoi à la Coupe du Monde Russie 2018 et Pesamaki et Sengeli Koyeba que 5 nations et représentants qui continent africain na Coupe du Monde Oyo. Égypte Oyo se retrouvé na groupe A à perdaki lors ya première journée na contre Uruguay na marque ya 1-0. Na même score Oyo nde Maroc a perdaki pe contre Iran match comptant na groupe B. Troisième équipe oyo asalaki sorti na ye ezabongo Nigeria oyo abetaki mokolo ya samedi dernier contre Croatie apolaki na score ya 2-0 na groupe D. Troisième sortie ezalaki bongo ya Tunisie oyo abetaki contre Angleterre pe alivraki match moko très chaleureux sukaki na ko perdre na score ya 2-1 na groupe G. Pe dernière équipe ya sol africain oyo abetaki ezalaki bongo Sénégal alivraki match na ye mokolo ya lobi contre Pologne oyo azalaki adversaire du jour kasi Sénégal asalaki exploit à côté ba équipe africaine pe azalaki première nation africaine oyo a remportaki match na ye na Coupe du Monde na score ya 2-1 na groupe H. Et Sengeli bon retenir que Sénégal aza seul pays africain oyo asalaki confiance na entraîneur noir oyo azali vrai sénégalais pe ancien joueur yaba Aigle ya Tiranga oyo azalaka capitaine y équipe nationale à Sénégal na ba année 2002. Pour la compte, il y a deuxième journée et Sengeli Koyeba lisusu ke Égypte a perdaki mokolo ya lobi contre pays organisateur oyo ezali Russie na score ya 3-1. Pe azali première équipe na Coupe du Monde oyo ya kozala éliminé. Pour la suite, il y a deuxième journée Maroc pe akobeta mokolo ya lelo contre Portugal kasi. Toko souhaité kaka bonne chance na ba équipe africaine nyonso pe
bacontinue bakende musika. Et comment déjà rendez-vous ya bakinois nyonso bulu yeke oyo koma à mode 4G mutuna ya lelo et outi epa ya nani te découvrir encore ensemble. Et là eza na mote bulu yekende kindoki kati na nkolo. Y a pas nadi. Moi je m'appelle Leader Pomba Motomboki Motomabe. Question na ngana tuni na bulu yeke. Business. Et ça biso bapesa na mariage religieux, ton un mariage civil. C'est ça. C'est mon question qui te posait. Qui t'a une bonne réponse, qui me répond. Qui dit je sais, n'a pas tort. Qui dit je sais pas, n'a pas tort. La tort se dit qui dit je sais, n'a mouton à répondre qui tort cause. Business ezali oyo bapesaka na mariage religieux. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. 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 Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business ezali affaire lokola bato moto azosala affaire basangani eza kwa affaire financière yango wana babengi business. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business na ebiga ba bakenda ba loisir kokende par-ci par-là bakenda ba business ba bakenda ka kosaba loisir tantôt ake Grand Mali ake ba nsele bake ba business nga ebela bo. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Oh, bah, ça en a mariage réalisé. Coutumier. Business is not affaire. Business ezali biz oyo bapesa na mariage religieux to biz oyo bapesa na mariage coutumier. Business eza oyo nyonso mibale otanga eza yango te. Business bon eza cadre ya mwa ambiance moko boye ke kosepela. Business eza na cadre ya oke kosepela mwa moke quelque part net na sele peut-être là-bas nyonso ya ba business oke kosepelisa nzoto quelque part eza business. Donc réponse kaka yango wana esika oke kosepelisa nzoto moi quelque part ok eza business. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business eza eloko bapesaka na business ndenge bato basakana olobi ndenge bato basakana business business ndenge bato basakana. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business eza mariage coutumier ominengi ou bien business eza nde kosepela ntango bato bazoya kolesa bango kosepela biloko ya modele wana babengaka business. Filmer nde yango wana babengaka business mpona kolesa bato kosepelisa bango baoyo bino bobenge bainvite wana nde yango wana babengaka business. Plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître, ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît.
Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Boulou et que ne tombera jamais le maestro Fabregas. Merci. Nenge boulou et que côté mino la banda kubo seki makasi. Pe bolali na se kasi mikolo nyonso na bisaka bino bozwa ka stilo na carnet pona bokoma bozwa leçon bosimba. Pe boyeba yango soki pe boyeba te business ezali nango bis oyo bapesaka na mariage coutumier te to pe bis oyo bapesaka na mariage civil te kasi business ezali trafic affaire to pe commerce yango nde babengi yango na français business. Merci pour la rubrique na biso tokomanga na suka jo na biso ya mokolo ya lelo soki bosepelaki nango bopesa merci na bayero da l'ombre ya magazine ki l'artiste blenge oyo basielaki bino mosala kitoko na nsima ya kamera tozalaki bongo na Dadi Kabeya 1000 pati ye nde mutu abendaki biso bilili mpo bomona biso na bandaku na bino édition ekomamaki kitoko na mayele mpe bwanya epai ya Gilles Tumba ye nde mutu akumbaki édition ya mokolo ya lelo na montage kuna tozalaki na ye moko Moïse Mai Kisolo Kele mikolo bazali kobenga ye machine madakadaka misapi ye nde mutu amontaki journal na biso ya mokolo ya lelo tobosani te ya kopesa mbote ebele epa le président Betty Petilo le président ya Asbel de Bumwamba ye mpe alandaka biso makasi le président Betty Petilo balobi indusa toujours indusa toloba lisusu nini tout travail mérite bien son salaire n'importe quoi yo nampiako otuna ngulu ngana bino tokutani mokolo ya lobi po esala eloko te